Fabien Sali pour Mulingani, Tanga Masolo, boucle. Biso famille, tous tellement satisfait. Vika kana organisation na bino. À travers bino, bami konzambo kabayuki, bakoti makambango. C'est vrai que na yoki pe mingi éclairer biso mingawa, c'est clair. Mais makamusu peut-être koza nango wana tokoloba sous devant et betando kete na ko solola na bino organisation. Mais les kamoko na souligner président na bondeli na kombo na bino matanga biso famille toboyi ezama bisika mibale te. Tolingi matanga ezala deux côtés te. Biso tozana maman auti ko perdre d'abord aza veuve auto perdre mobile et ensuite baoba na biso akili. Donc oyo azati force na biso na bandenge nyonso. Ndenge tozana blessé déséquilibré. Vraiment na kombo ya organisation na kombo na bino pe ba journaliste na mosala bozo sala merci mingi. Mais mingi to bengi bino pe matoy parce que bino pe bato bozo déstabiliser biso bozo zokisa biso na ba makamusu tozo landela na ba média na ba net en tout cas une confusion totale. Mais vie na koyoka organisation merci beaucoup. Le reste c'est comme en famille to kosola na famille mais likamunde to martelé awa matanga bisika mibale te. Merci mingi. Président Massoum, pardon à Sembola Mouké, tu vas comprendre Andénia Malamou. Papa, déjà propre en dehors, sinon tu vous allez débat. Peut-être que ceux qui n'ont pas sa adresse à Matanga, Matanga ezali na ozone, ozwi motuka ya DGC, soko komi wana okiti na veni mama yemu. Okiti na arrêt église na Kamunganga otuni avenue Bango numéro 2 na nzela singa facilement bato guider au retrouver là toujours vendre à buto pe na mo eza wana. Merci beaucoup. Alors prière papa. Merci to bondeli. Merci Éternel de tout-puissant. Fabien Sali pour Mulingani, Tanga Masolo, boucle.